koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Akota makambo nanga komisango ya yi. Yango nga na kupanga ata mokolo mokote. Ata likambo ye na lolenge nini. Na dimension nyonso na ibete osikoli na ngai atelemaka kaka. Akota makambo na ngai komisango ya ye. Yango nga na kupanga ata mokolo mokote. Ata likambo ye na lolenge nini. Na dimension nyonso na ibete osikoli na ngai atelemaka kaka moto asuka. Alleluya. Nayebi azali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sambo batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko. Na Yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga na banga te mokili na ntango asala nga elembo. Yesu nyonso ya bazanga tina liboso ya mikonzi moto akokosa makambo boye kaka Yesu. Nazalaka tango nyonso moto. Messieurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue sur Kilongo TV. On est là encore pour la deuxième partie des obsèques de notre sœur Maman Bébé Philomène Esanga. Donc les amis de Kassavubu, la famille Esanga en train de pleurer, cette dame en train de pleurer notre maman. Et le parti hier, nous étions à la morgue et puis ici à Chikap à la résidence familiale pour la veille mortuaire. Je pense qu'hier vous avez vu comment ça s'est déroulé. C'était lors de la levée du corps depuis la morgue du clinique Ngalema. Et aujourd'hui on est venu au déroulement des obsèques de maman Philomène Esanga et Fomi. Et après ici on va aller à la nécropole pour sa dernière demeure. Ça fait très mal, on a perdu maman Philomène. Et là je vais essayer de vous lire sa biographie. Maman Philomène est née à Kinshasa un certain 2 mars 1956.
11e d'une famille de 14 enfants. Elle a fait ses études primaires à Sainte-Marie-Goretti, études secondaires en secrétariat administratif. Et maman Marie, maman bébé Philomène est donc mère d'une fille unique et ayant 3 petits-fils, dont 2 filles et un garçon. Elle était fidèle de l'église armée de Victoire. Là, je salue tous nos amis de l'armée de Victoire. Je vois papa Archie, les Coutinho Fernando, maman Amy et toutes nos salutations. Nous partageons ces douleurs ensemble avec les amis de l'église, avec les amis du quartier, les amis de Kasavubu. Elle était commerçante. Maman Philomène est née en 1956 et décédée en 2019. Maman Philomène, tu nous as été très chère et nous ne t'oublierons jamais. Et puis vous verrez comment ça va se dérouler aujourd'hui. Donc d'ici là, il y aura la prière, il y aura une prédication par l'église armée de Victoire. Vous savez, on est donc le dimanche, juste un serviteur de Dieu sera là pour nous prêcher. Il y aura quelques témoignages des membres de famille, camarades, dépôt de gerbes de fleurs et après encore une prière pour le départ au cimetière de Kinkole, nouvelle cité où sera inhumée notre sœur. Le retour aura lieu, juste un petit rafraîchissement et puis fin de ces programmes. Je dis merci à toute la famille. Je présente nos condoléances, nos sincères condoléances le plus attristées à notre sœur Magali qui nous suit depuis l'Europe, à toute la famille ainsi qu'à toutes les connaissances de notre la défunte disparue, maman Essanga et Fomi Philomène et bébé. Ça fait très mal, on a perdu. On est là avec Coco Dema pour couvrir ce reportage et merci à vous tous qui nous suivez. Suivons ce reportage Coco Dema.
Allô? Allô? Père de grâce, tendre Père, nous te disons merci ce matin parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Plus Seigneur, de nous accompagner en ces lieux pour que nous puissions venir pleurer notre chair. Que nous appelons communément Maman Bébé, que tu as rappelé auprès de toi. Nous te recommandons ce matin les programmes tout entiers, puissent nous soutenir, tu puisses nous consoler parce que tu es le seul consolateur. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Tu comprends évidemment le programme de la à Tongolo, tel que nous l'avons prévu. Nous allons procéder à l'oraison funèbre qui nous sera donnée par notre frère et grand frère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis et membres de la famille, la vie, c'est ce phénomène naturel qui s'observe et se manifeste à travers des structures matérielles complexes, dites organismes vivants. Ceux-ci sont particulièrement dynamiques tout autour de leur existence. Mais finissent toujours, hélas, par un autre phénomène tout aussi naturel qui est la mort. Quoique naturel, le décès d'un être cher en Afrique, et particulièrement chez les Bantous, n'a jamais été considéré comme un fait naturel. Même si cela révèle du fait de Dieu, le Créateur lui-même. À toi, mort, nous ne nous plaindrons jamais assez. Hier, pas plus qu'une année de répit, tu nous as arraché brusquement notre chère sœur, mère, grand-mère, Eugénie et Sanga. Aujourd'hui, sans te lasser, tu viens une fois de plus frapper à notre porte pour nous arracher notre chère Philomène Bébé, alors que nos plaies ne se sont pas encore complètement cicatrisées. Si pas acharnement à notre égard, mais puissant refuge qui entretiendra le dernier jour ici-bas de notre chère mère nonagénaire qui, grâce à ses saints, nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Philo, où que tu sois à cet instant, sois en paix et porte notre message d'amour auprès de nos sœurs, frères que tu rencontreras, à savoir tonton Omer, maman Antoinette, tantine Jacqueline, tantine Marie-Jeanne et enfin tantine Eugénie. Nous, tes frères et sœurs, encore en vie, soins à ton unique enfant Magali, résident en Belgique. De passer sous silence le remerciement de la famille et pleurer à tous ceux qui, de loin ou de près, matériellement, moralement ou financièrement.
Adieu, maman. Adieu, chère maman Philo. Adieu, chère grand-mère, chère sœur. Et que la terre de notre ancêtre te soit douce et légère. Merci. Merci, Papa Jean-Pierre. Vous savez que... Merci pour le coup, Moukembo, ils ont pas demandé pour papa. Nassé la moi, Seigneur Dieu, le comme mon papa, et le Père éternel. Nous, Seigneur, nassé la moi, Yoko Bonsango, mon Dieu, mon roi. Pambola beaucoup, Seigneur Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Tomola Kombo de Soumassia. Moi, tant que mon papa, Père de gloire, pendant le Kuma, comme mon Seigneur, Yonde aux Alokum. Pour les pousser, nous sommes bégaillement, nous sommes tiraillement, nous sommes désordre, nous sommes lourdeur. Et ça n'a mosquée na biso na Kombo de Soumassia. Amen. Bien aimé, donc on a fallu monter à l'écart, on a monté à Poupité, mais pour le coup, on a monté à côté. Amen. Voilà, donc c'est dans mon canal, Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a vie éternelle. Amen. Biketa uzamba ligati bokili oyo. Asine ki mwana ne mokaka ya likinda. Yesu Masia. Ayana mokili oyo. Pona ko bikisa yo, pona ko kangola yo, pona ko pambola yo, pona ko pesu bombo bana. Amen. Bile menyoso na sena moi oyo ezana ngo pamba bana. Amen. Me ya motu ya pona yo mwana na Nzambe ko yeba Yesu bana. Amen. Bible lo awa to ye awa yo na ngana tongwa lelo. Oui na passe la mitema. Mais tika deso na tongwa lelo ke mwana mwaso ale na kati ya mabaya oyo. Alléluia. Asalaki na bolenge na ye neba ke uto ane 88 dans la cité do palace. Amen. Asalaki Nzambe lebeleme. Ngana deso na tongwa lelo beba kufite me azakona pour amen. Wana betela na kolombo maka. Pour la Bible dit beba kufikati na nkolo la ne pour amen. Bien Nzambe azabo moi. Nasena moi bien sans Jésus. Okoki kolia, osako mela, osako sepela, osako lata, osako sala nyoso. Mais soko saki Yesu Masia, osalo kola ebebe na amen. Mais c'est on moto oyo, ayambi Yesu Kristo, lokola nkolo pembo biswa na amen. Yewana sa mo se sengo, asa pemba se na amen. Mama nyoso na moki oye koleka nango. Mais liloba na nsam, boko sina nsambe e koleka tambo koromoko te. Amen. Yo mosamo Kristo bana tongwa lelo. Neko tiete bebe ala yiwana. Mene kote yo, pene kote bana amen. Ya motu ya kangama na nsambe. Oso mona lelo oyo e koleka nango. Nyoso so mona lelo oyo e kosila nango. Kasi bolingo na Nzambe pona yo. Soko kalemi na ye okomona bikamwa. Nzambe ko pambola yo, akolongisa yo na bitwa bana amen. Abeta ko na makasi. Encore mon bien-aimé. Alléluia. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Qui est dans Nzamba linga ki yo nanga atinda ki Yesu ayako bekisa. Amen. Ayaki pona batu ba kufete, mais ayaki pona batu na bobo amen. Ayaki po yo yebe nous salini, o yeba ye. Yo yebi Yesu. Osana mbongo, osana nyoso, me yeba Yesu bana amen. Tanaza peloba ya motone yeba Yesu. Lobana yeba Yesu. Alléluia. Ko yeba Yesu eza fin, lobana amen. Ko yeba Yesu eza motuya. Okolala na pongi, Yesu Masia, osambo sesengoe. Osambo basi bana amen. Me oye asobanga nana oya ko fina ye na butu. Me yo mwana na Nzambe, oyebi Yesu Masia. Amen. Ya mwana mama na Yesu amen. Mwana mwasi alali ya bele madaleki tango nyoso ko pousse na pense amen. Atako liwango ibele me alali Nzambe te bakima kabaso banga. Me oya mwana Nzambe yaka na kimya pesa mamela mabaye Yesu Masia. Alibete na korosko mabao makasi. Sibaga kuna yo. Komi tukisama te pona kolia. Pona komela pinda ngomba na de kurus amen. Yebi na bongo te
te komona yenani. Soki eza Yesu beteli ya babo makasi. Toka na manzambe oyo. Ya motu ya koyeba Yesu. Libote yebi Yesu tebili. Mama toka na manzambe. Tango ekomi tango moko ya minyoko ya pasi pe ya bolozi. Mais c'est mon oyo bakelelo. Et il était pour ça, voilà amen. Et il était pour être condamné yo. Mais et croyez ça moi, voilà amen. Dans la silence a pesa biso bien aimé. Na sena moyo oyo akuteka na tonga leo. Sebe no yamba Yesu tena vina yo. Lokola kolo mobingisi. Moment favorable yango o yamba Yesu voilà amen. Pour nyonso na mokili bien aimé koleka. Mais ese mona moto oyo ayebi Yesu. Ese mona moto oyo Afrika ti Yesu bana amen. Tika na tonga lelo. Nzamba mona yo na sena e kulus bana amen. So yebi nzere ni mama yo tambola katika yango. Na yete pona kondele na tonga lelo. Mais ne kotali sa yoke nzambo ya biso sa nzambe madame. La Bible dit la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Amen. Ah, ça m'a sommé la baille le bébé. C'est la sommé la maman yebi sous masia. Ah, betela tata baba makasi. Alléluia. Ya motu ya toyeba Yesu. Yebi sutebe na tango yo. Tongo etana za komazana na bomo. Na tete wa. Eko suke na ngani tegele omoko. Te, poto sime na boga nani. Alléluia. Oya. Voilà pourquoi la motu ebe ko kambana nzao. Concernant Yesu maseza sika so na amen. Et yena butu na ba ko mote. Na wala la pomi ya ba anzu na amen. Alors ça on va mettre dans les lots. Et il était pour condamner yo. Et il est pour personne pour monter dans amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Véritablement, Esaïe Soumassia, il est le chemin, la vérité et la vie. Maman, moi aussi, na Yesu bon moi ezate. Na Yesu kimia. Na Yesu bongia malamu. Na Yesu bakosakana na yote. Na Yesu bakopesa yote. Tika meso na tongwa lelo yo za yo. Alléluia. Bango baza bango. Bango bakosaka kimia me yo na libota no makolo mote bakosaka kimia onode. Po Yesu kati na likana. Yesu kati na lika. Si lelo ozana bomo, yo to ozana bomo. Yesu lazo peso vivre na amen. Mama kana mara zambe. Mo simbi na mite mezalio. Mamu keto yo kiyo ko Père éternel. Bondo mitema na biso. Bondo mitema liboto. Papa liloba na oh Père éternel. Et simba fina biso. Moko na moko asel Père éternel. Po nyoso na mokile koleka. Mais liloba no Seigneur Dieu e koleka ta mokolo mote. Saint-Esprit sala misala na bomo na biso. Na tiki fe libota moko na mo papa na moko na yo. Pambola batela pesunga. Yahweh tika Père éternel. Mon lit mon bon ça me na bon monde. On a disponible Père éternel et pema na kimia. Libota pe batika na kimia na kombole sumasia. Ya moyini. Oya ba trouble et ya ba moto na makila. To tatu bon ça beno papa. Amen, 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 amen. Merci papa. Tunasema moya zanga témoignage te alléluia. Ngwana na o témoigner lolenge toza biso nyonso wa bibelo bito botama na bisu. Mosanto azalaka te toza bato masumu toza na malamu na mabe comme yeba azalaki na malamu na mabe. Eloko na o témoigner ya makasi banda tanti beba ndimela Yesu atika makambo ya mibali amen. Soki ane kosala mabe mususu me alobi abi wana na boya pa wana eza lisumu munene oyo nzamba aloba fuye ndenge banaye kolobelanga yango wana mpenza na ndima ye na likambo wana tina ndenge akei boye apase temps mulayi ya bojeunesse na ye na Yesu na ye yango wana na témoigner. Merci beaucoup maman. Po balobi leo tokufaka tolalaka boye misala na biso elandaka biso. Mama bebe azalaki mama tozalaki na ye bomoko na kati ya Lévitique. Azalaki motu oyo ya kobanga Nzambe. Azalaki ya kolinga Nzambe. Tozalaki soki toza na problème lebo kobenga mama bebe cotisation akoloba boya kozwa. Oza na problème mama bebe il faut komela yo, il faut benga yo. En tout cas, zalaki moko na kati na basali.
tika molimo na ye pema na boboto nzamba yamba ye na kimia biso totikali tolanda ndakisa mama bebe lokumu ezonge pa ya nzambe na kombo na Yesu amen. Témoignage s'il vous plaît. Nous en avons la étape à témoignage. Nous avons encore 5 à 10 minutes pour le témoignage. Kasi que dans la grande chose pour nous le battre, je n'ai que 2 points très essentiels. La découverte à l'équipe. Bébé, avec moi aussi, avec mon bali. Pourquoi ça va avec mon bali? Parce qu'il est autoritaire. Et j'ai besoin de voir ma politique, avec autoritaire. Ça, c'est vraiment caractéristique des amis de bébé. Il y a des balais, avec qui Asika makasi. Asika makasi, mais elle a malade et pas naïwana. Elle a écoute. Et surtout son gars à côté lié. À Vietnam, à Kokita, à l'Élie Moko. Elle savait pas donner. Donc voilà, en gros, pour nous témoigner pour l'équipe. Merci, papa. Akota makambo nanga akomisango ya ye yango nga na kopanga ata mokolo moko te ata likambo ye na lolenge nini na dimension nyonso nayebi te mosikoli na ngai atelemaka kaka moto asuka. Alleluya. nayebi azali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sambo batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko. mpona Yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga na banga te mokili na ntango asala nga elembo. Yesu nyonso yaya na liboso ya mikonzi moto akokosa makambo boye kaka Yesu. nazalaka ntango nyonso moto na se kasi mpona Jésus natombola moto likolo moto asoni monene lokola nga kasi mpona Jésus naloba mpe na miso ya bato mpona Yesu yo mpona Yesu yo ya Yesu apesanga valeur na miso ya bato. babengaka nga amela milangi kasi mpona Jésus babenganga mama mapasa etula monene ya quartier na biso kasi mpona Jésus nazwa libala malunga akufa lobi lokola nga kasi mpona Yesu nakoma mpe ya bonne santé mpona Yesu yo
mokeli na tango asalanga monzoto. Ah Yesu nyonso ya nyonso nanga bongo sonyo elataki nzoto nazwa divorce Yesu 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 nyonso nanga bongo sonyo elataki nzoto nazwa divorce nakanisaki bato baboyaki kosinga ngai soka yo nde olingaki ezala bongo po ete motu te aloba soki akoma bo eza mpo na ngai olingaki lokumu esonga nde epa na yo yango biso tolobi mpo na yesu mosusu te. kasi mpona Jésus natombola moto likolo moto asoni monene lokolanga kasi mpona Jésus naloba mpe na miso ya bato mpona Yesu yo ya Yesu apesanga valeur na miso ya bato. Babengaka nga amela milangi kasi mpona Jésus babenganga mama mapasa etula monene ya quartier na biso kasi mpona Jésus nazwa libala malunga akufa lobi lokolanga kasi mpona Yesu nakoma mpe ya bonne santé mpona Yesu yo mokeli na tango asalanga monzoto. Ah Yesu nyonso ya nyonso nanga bongo sonyo elataki nzoto nazwa divorce Yesu 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 nyonso nanga bongo sonyo elataki nzoto nazwa divorce nakanisaki bato baboyaki kosinga ngai soka yo nde olingaki ezala bongo po ete motu te aloba soki akoma bo eza mpo na ngai olingaki lokumu esonga nde epa na yo yango biso tolobi mpo na Yesu mosusu te. Akota makambo nanga komisango ya ye yango nga na kobanga ata mokolo moko te ata likambo ye na lolenge nini na dimension nyonso
nayebi ete osikoli na ngai atelemaka kaka moto asuka. Alleluya. nayebi azali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka. Banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sambo batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko. Mpona Yesu yo nakoma intouchable, soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe. Akotelaka nga na bitumba na nga, nakanga maboko nazelaka kaka elonga. Bututu moi nga nabanga te, mokili na ntango asala ngai elembo. Yesu nyonso ya na liboso ya mikonzi moto akokosa makambo boye kaka Yesu. Nazalaka tango nyonso moto na se kasi mpona Jésus natombola moto likolo, moto asoni monene lokola nga kasi mpona Jésus naloba mpe na miso ya bato. Mpona Yesu yo, mpona Yesu yo, ya Yesu apesanga valeur na miso ya bato. Babengaka nga amela milangi kasi mpona Jésus babenganga mama mapasa etula monene ya quartier na biso kasi mpona Jésus nazwa libala malunga akufa lobi lokolanga kasi mpona Yesu nakoma pe ya bonne santé. Mpona Yesu yo, mpona Yesu yo, mokeli na ntango asalanga monzoto. Yesu nyonso ya nyonso na nga bongo soni elataki nzoto nazwa divorce Yesu 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 nyonso na nga bongo soni elataki nzoto nazwa divorce nakanisaki bato baboyaki kosinga ngai zoka yo nde olingaki ezala bongo po ete motu te aloba soki akoma boye eza mpo na ngai. Olingaki lokumu ezonga nde epa na yo, yango biso tolobi mpo na Yesu, mpo na Yesu mosusu te.
Jésus natombola moto likolo moto asoni monene lokolanga kasi mpona Jésus naloba mpe na miso ya bato mpona Yesu yo ya Yesu apesanga valeur na miso ya bato babengaka nga amela milangi kasi mpona Jésus babenganga mama mapasa etula monene ya quartier na biso kasi mpona Jésus nazwa libala malunga akufa lobi lokolanga kasi mpona Yesu nakoma mpe ya bonne santé mpona Yesu yo mokeli na ntango asalanga monzoto Yesu nyonso nyonso nanga bongo soni elataki nzoto nazwa divorce Yesu nyonso nanga bongo soni elataki nzoto nazwa divorce nakanisaki bato baboyaki kosinga ngai zoka yo nde olingaki ezala bongo po ete motu te aloba soki akoma boye eza mpo na ngai olingaki lokumu esonga nde epa na yo yango biso tolobi mpo na Yesu mosusu te
alobaki ntango amoni liwa na ye komi pembeni alobi na mwana Salomon, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Nous avons retenu que, avant la prière, que le chemin oyo maman biso bébé azali kokende ezali chemin il y a toute la terre to ya moto nyonso. Et la leçon que nous avons retenue, préparons-nous pour un grand jour oyo pour que dans le comme la biso nous allons la biso et dans la kofungwama. Père éternel, te pèsio merci pour tous amaram. Samuel sungi biso. Uta makambo ekweyaki na libota. Otie kimia mpe obateli mpe osungi ke nyonso eleka malamu. Papa lelo liloba ekokisami ozoloba owutaki mabele okozonga mabele ezali kokusama lelo na bomoi ya ndeko na biso bebe ezalaki na biso tozorekomande nzela oyo cortège ekozwa wuta esika oyo kina na cimetière ya Kikole Nouvelle Cité oyo ya Satana au nom puissant de Jésus. Yahweh makina na yo tapiser nzela ya biso batela kokende mpe kokoma mpe kosonga ya bandeko nyonso oyo bakokende na cimetière swana lokumu papa po totikali nzambe yambo batombola corps ya mosali na yo to mwana yo bebe tozali korekomande libota oyo na se ya loboko na yo eke na bomoi na ye aza na orpheline te me aza na papa ya bapapa oyo asungaka baorphelin batela mwana oyo batela vi na ye batela nyonso ya libota oyo wana tokomi na suka papa toremetre lisusu nyonso na maboko na yo wana obatelaki pendant tout le temps oyo makambo ezalaki batela aussi nyonso koleka na suka tosengi ete kimia oyo mokili epesaka te ewumela kati na libota oyo nzambe mpe na bandeko bayaki kolo na bozongi na bango bakuta kimia na bandako na bango au nom de parce tolobi merci Seigneur Jésus. Ok.
Natoni yo, natoni yo. Yazali mopesi na kimia, natoni yo, natoni yo ya Jésus. Yozali kosala nesiko yo, natondi yo, natondi yo. Oh yozali, yozali katina biso, katina biso, natondi, natondi yo, natondi, natondi yo, yozali eswe, yozali, oh katina biso, natondi, natondi yo, natondi yo, yozali yozali katina biso, nambe katina bana na ye, natondi yo, Yesu nanga, oh Yahweh, yozali nzela, oh Yesu, yozali nzela, sali na bikamwa, kokisya bilaka, mwinda na bomo, yango nde yoza, oh, yozali nzela, sali na bikamwa, kokisya bilaka, mwinda na bomo, yango nde yoza, yozali nzela, yozali nzela, sali na bikamwa, kokisya bilaka, mwinda na bomo, yango nde yoza. Dans mon cœur coule un amour profond de celui que je m'étends. Dans mon cœur coule un amour profond de celui que je m'étends. Il m'a aimé, Jésus, il m'a donné la vie, et c'est celui qui nous protège, et c'est celui qui nous délivre. Son nom est une porte d'ouvre pour toute famille qui l'invoque. Acclame bien le nom de Jésus. Je voulais que le monde entende que le peuple de Dieu est en train d'acclamer le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut aussi pousser des cris de joie? La mort ne peut pas nous faire peur. Poussons des cris de joie à l'honneur de Dieu qui nous a créés. Alléluia. Amen. Nous allons faire une petite exhortation pour nous qui sommes encore vivants. Et après quoi, nous allons laisser la parole au délégué de la famille qui est notre oncle maternel. Il va faire aussi un dernier mot. Et puis nous allons clôturer dans la prière. Bien-aimés, la Bible dit quiconque invoque le nom de l'Éternel ne sera pas confus. Nous avons invoqué le nom de l'Éternel pendant que la défunte était malade. Nous avons tout fait. Et aujourd'hui, nous pleurons. Et aujourd'hui, nous venons la laisser dans sa dernière demeure. Et peut-être nos cœurs et Tungi Sami pour dire que Tobela qui Yesu, Tobela qui Nzambe, et l'homme est salamité. Non, de Konanga, Tikana Ebse, l'homme Motuya, et l'homme connu son Zamba Sala qui est la Kamalam. Alors qui amène Nayote. Et l'homme connu son Zamba Sala qui n'a pas mon abisso et la Kamalam. Alléluia. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais j'aimerais t'inviter aujourd'hui à aimer ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu bon. Toi qui es resté encore sur cette terre, je t'invite
à ce que chaque jour de ta vie, tu puisses dire, Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie mon chemin. Je te confie ma sortie. Je te confie ma famille. Je te confie, je te confie, je te confie. Parce que ce Dieu-là est bon. Alléluia. Et yebete soko ozalo na se ya mokili oyo parce que nzambe mission oyo apesi yo okokisi yango nanu te. Alléluia. Il y a une phrase que notre Père spirituel nous dit toujours. Là où le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Yango tozo koya lokola bandeke. Tango oyebi but ya bomoino na se ya mokili oyo te, yeba ete ndeko na ngai. Litomba moko malamu eza te. Comme sauveur et Seigneur, c'est le moment de l'appeler, c'est le moment de l'inviter. Parce qu'il n'est que le seul ou la seule personne qui peut consoler ton cœur tel que tu es là. Alléluia. Amen. Et sa dernière parole, il dit, mon peuple, il est avantageux pour moi et plutôt pour vous que je puisse m'en aller, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit consolateur. Le Dieu de ce moment, c'est le Saint-Esprit. Le Dieu de ce moment, c'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est le seul esprit qui nous capacite. C'est le seul esprit qui nous donne la vie. C'est le seul esprit qui nous délivre. Et c'est le seul esprit qui nous protège. Dans tout ce qui peut nous arriver, quelle que soit la forme de maladie, elle a été gardée par le Saint-Esprit. Mais en dernier ressort, c'est la volonté de Dieu qui prime. Et on a lobby et na ebandeli. Et l'eau connu son Nzambe à Salaka, les amala. Et l'eau comme moi ma pas Nzambe, zate. Na yongo, to lélier le col à chrétien, to kunepe le col à Christ, sans pour autant que maloba moko en dehors et loba Nzambe et bi mana isika. Alléluia. To kanga biso na biso. Pour toutes les familles représentant ces lieux. Nous ne craignons rien. Il n'y a que toi, Jésus, que nous célébrons en ces lieux et nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Nous laissons tout entre tes mains. Notre retour, même la mise la terre de notre tente soit dirigée par ton esprit. Et que la paix, tel que tu le dis, Seigneur, que la paix envahisse le cœur de tout un chacun. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut prier, pousser des cris de joie et acclamer le nom de Jésus? Alléluia! Bien joué. Oyo eyeli biso lelo puisque botama na famille ya bacroyant ya bachrétien oyo eyeli biso lelo tozongi soka na maboko ya ye moko Jésus-Christ wala makanisa mabe te nakomba famille mobimba soki ezali tike tokutanaka soki okaki na oraison funèbre na biso bakombo oyo baprécéda yo soki tomonanaka opesaka mbote mingi et mpona kosukisa tout ce que nakosouhaite ame na yo et puis nali convaincu que ozali na maboko ya Nzambe au moment nous parlons
Adieu. Dans mon cœur coule un amour profond de celui que je m'attends. Dans mon cœur coule un amour profond de celui que je m'attends. Un amour profond de celui que je m'attends. Il m'a aimé, il m'a guéri, il m'a choisi. Jésus, oh, dans mon cœur. Un amour profond, c'est lui que je m'attends, oui, dans mon cœur. Un amour profond, de celui que je m'attends. Gloire à toi, Seigneur, laisse-moi te toucher. Un amour profond, de celui que je m'attends. koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso. Kilongo TV bijou bye.